Maman Zalina n'est pas de qu'on a besoin de mignon. C'est que aza mwana nganga naza mwana suka ba papa na bango. OK. Voilà. Et maman de qu'on a besoin de tiki biso na rozonga la même question te et c'est gain abandaki musique na ye na âge nini et bandaki ndenge so boye ba témoignage. Papa. Batu soki bazoki balobisaka bango ebele te. Mutu nyonso ayebi âge nini segi akendaki pa jibe. Ti lelo a chanter orchestre te akufi kaka na maboko ya jibe. Boyebi yango eza bongo eloko yango bakisi eza te. Segi atiki bana combien? Papa wana eza vi na ye segi aza na bana ebele okoyeba bango kaka eza pe bitomba te po mokili eyebaki segi aza na bana 10-20 eza utilité eza problème na biso famille. Eza artiste musala na ye kobota eza bongo. C'est un message bino famille beaucoup lancé na gouvernement parce que segi aza ya bino mokote nde bandeko balobi. Voilà, maman boy a lancé un message et mais au bakisa nini maman pona natika na ngayo na liwa ndeko na. Non, mutu kaka kokanisa bolamu po bolamu ebotaka bolamu. Oya kokanisa bolamu asege aye ko visiter biso to ana eloko to koloba te. Voilà, mote maman. Bote papa. Maman yo Zalina n'est pas ndeko na biso sege. Ngala zaleki na ye. Ozaleki ne propre. Leki na ye mwana papa oya oti koloba siko. OK. Merci beaucoup. Et naza pe na minute na rezoe belete na ebité message nini bino famille boko lancer na bandeko nyonso na gouvernement et puis na bato tout balinga ki sege mignon koyoka kendenga ko. Papa toza na message te po toza na pasi. Oya kufi azaki très cher pour na biso. Azaki très cher pour na biso. Totiki kaka ma message pa jibe na gouvernement ndenge bango bakoloba ndenge biso tokolanda po biso toza famille ya sege. On a biso sege o azaki bongo chef d'orchestre ya groupe ya PCBG comme papa chéri jibe piana tozu ben formation ka tiki biso yango to est sur place na famille tout sur lana bino papa yo zana ni pas sege mino ngai e pa ya sege nazali papa kulutu ya sege motaboti eleki na ngai ya suka ya libumu ya mama na ngai na papa na ngai kombo na ngai nkumu nembetwa. Merci beaucoup papa, mes condoléances. Merci beaucoup papa bozana pasi et d'information les autres circulé et belé les gens se posent tellement de questions sur ça et tout ça n'a pas ça de confirmation pendant nos familles et est-ce que besoin qui nouvelle c'est game mignon azala qui comment qui grave tout besoin qui surpris au kaka ke akufi sinon c'est game mignon toi ça qui accident. OK. Abandi ya koti na hôpital awa tanga ba koti na hôpital awa toza na neve na biso azali na ambassade de l'Inde to sala un effort JB atindi ye akende na soins médicaux na Inde mais étant donné que cycle mataki makasi pota e ye mabe yango wana sege auti kotika biso. Donc cycle l'état qui makasi. Donc tout le cycle n'est pas compliqué, tu même là. Donc compliqué est makasi puisque comment jusqu'à 500. Oh Jésus. Jusqu'à 500 degrés. Alors si c'est point le quoi tout vandiao na kati ya famille. Toza kozila. Excusez. Donc kozila JB soko ye après service dernier mot ya ye potoye ba quand ko kozonga pe ndenge enterrement puisque azali moto ya bato yonso voilà azali susu moto ya ngai peza te alors na kozila jibe to solana ye po to sala makambo na ye voilà besoin qui t'a déjà solana jibe abina me bozela atindaki mutu azalaki awa lobi na ba minuit alors toza kozila réponse na ye après c'est biso juste place yo to kukuta na ye po to sala makambo wana. Papa ya sege olobi aza atika biso. Papa ya sege atika biso na maman na ye pa atika biso. Voilà donc yo comment de remplaçant ngai motadali papa na ye ya kulutu oyo atika na ye awa na bandeko na ye bazali ebele bazali awa ba mosu bake kopema o balaki